Culte dominical ya église Zobalanzambe ya Oyo elekaki ndenge nini bolanda ndenge nini culte elekaki avec impact na idéologie na mupepe ya l'homme de Dieu secondaire spirituel prophète Konde Paul Dominique lingomba yikani makasi mais ba témoignage frappant zaki makasi kasi minga kolobezate tolanda reportage Oyo. Amen libota, amen bandimina nkolo, amen babula mina Yahweh. Et c'est un abino que culte dominical ya siège ya église Zobalanzambe ya Oyo elekaki kitoko makasi avec impact na idéologie kaka ndenge liturgie na doctrine église esengaka après ba étape na ndenge ya liturgie église prédicateur du jour ateyaki kitoko bondi menangai litea ezalaki tiré na Proverbe 28 verset 24 Oyo vraiment et ça qui plaisir na bandimi po bayoka ki lite ya kitoko pe ba manyona ki makasi po ezalaki très important ya kopesa toli na bandimi na o etali makambo ebele po ete enseignement oyo l'homme de Dieu prophète Konde Paul Dominique apesa na lingomba ezala vraiment appliqué na mondimi moko oyo azali kobengama vraiment mondimi ya église Zobalanzambe après toli ba étape continuaki normal kaka ndenge boyebi liturgie église Zobalanzambe ndenge esengaka tango tokomaki na tango ba témoignage bondi milanga ba témoignage frappant ezalaki pe bandimi ba posaki ba question ezalaki pe très important ya kozwa et ya no po molimo esosolisa bango na oyo bazali ko maîtriser te to oyo balingi bazala enseigner. Après tokomaki na étape Esaïe 49 kaka ndenge liturgie esengaka bondi milangai tango siko tokomaki na tango ya exhortation bondi milangai Mosakoli responsable ya Oyo azwaki vraiment tant ya kopesa enseignement oyo utaki likolo ekitaki peto santaki ke a incarnaki l'homme de Dieu po apesaki enseignement kaka ndenge l'homme de Dieu le prophète Konde Paul Dominique asengaka ke mosali nyonso alanda ndenge enseignement oyo yemo komo bandisi tango matakali pa ya tata azwaka pe asolanga na nzambe na ye ndenge pe apesa basali na ye lignée ya kopesa enseignement biblique puis enseignement oyo ta likolo oyo nulle part ailleurs kaka na église Zobalanzambe tozwa ba enseignement oyo moko na bolingo pe na volonté tout temps libote bazo laksa et pas na tata vraiment isa facilité rolanda biloba so za mo kona mite o kokate comme toponama na molimo ke tosambela na église oyo enta pasi enta minyoko toza kokoba sikokoba amen ya mwana moko komi yo capacité enta koza mezali komi yo capacité enta mokili baboyo komi yo capacité enta bato mono tina te na mokili mais lilobo oyo eyiko jongisa yo valeur lilobo oyo eyiko jongisa yo na place oyo pedre na motema nzambe amen mpona koconfirme mateya pe mpona komeka kosala mpe synthèse na mateya oyo bateyi ilobama mwana nanga bozana mobeko nanga te animation bondi milangai 100% bana zeke lingomba ezalaki ya koyikana kaka ndenge boyebi ke église Zobalanzambe et panzani partout na oyo église Zobalanzambe na oyo et comme ba cellule ebele grâce toujours ya mopepe ya nkolo à travers sa grandeur spirituelle prophète Konde Paul Dominique tala boyende ezalaka tozali consentir présence ya l'homme de Dieu partout au église Zobalanzambe ezalaka ba mystère na ndenge ba témoignage na ndenge pe toza komona basali bazali ko respecter ba instruction oyo hiérarchie église epesaka po toujours mondimi nyonso azwa lipamboli à travers mon pepe ya yemoko l'homme de Dieu sa grandeur spirituelle prophète Konde Paul Dominique en tout cas bandimi ya oyo bazali na excès de zèle ya kolinga église na bango
à travers l'homme de Dieu, prophète Konde, Paul Dominique. Et Yokani.